Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mon santo yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azo sale Zamba kaba samboluwe azo sale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu. Alléluia. Yesu azana bomwe. Kumbama. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambela yo sabato. Yoka bosenga nanga sabaka basaye. Yoka shishe nanga ye sangalo na ye. Na ye na papa sinanga libosabo sambela yo. Na ye na kosanga nanga libosabo sambela yo. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Undelanga Yesu Undelanga Yesu Yesu. Undelanga Yesu Yesu. Undelanga yo Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga yo Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga lole. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga sanga lole. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga sans compassion, je pense pas qu'il y a vraiment. Bon, à chaque fois dans matanga, il y a toujours des divergences entre vous allez la première personne surtout
ke na yo na lupango kasi matanga ezali mpe oye awa parce que ozobongisa na famille ya toka lisambo akozwa charge ya matango koma matanga d'abord moto ozalaka moto afami na bango tiko mpe ntango akufaki nayaki na ngai après je ne suis pas décidé ke nini nakosala mpona tiko ngai nayaka na contribution na ngai nakosala famille ebisaki ngai pouvoir nazwa cercueil nazwa biloko po tokuna te oyo esalamaki eseleki bafi continue mama ndita mpona ye ezali mwana moto abelana na Rachel Rachel ayebiki parmi bateau parmi 2-3 bandotala mama souvent bazali parmi bana oyo bandotala ye donc mama kwei akotika mpe différente te yango abengaki nga ayebisaki mama aza lisusu te tel que humain yango na ye osali badémarche les restes ça eza concerné famille po famille kodécide ça là c'est quitte à eux so bapesa x bapesa y d'ailleurs motisaki mama owelama eza poto motaki na momo ifoti sungana ntoye donc leroy towelela na biso bazala momo te ça sert à rien towela moto ntonga posa donc là etika la famille oyo ya kodécide surtout quand koya séquence mpe koya yango te essentiel monde entier mona mpe mona eyoka emona po tosala mpona mama histoire bakochange yango te ngalo bamama kopema na kima etika nango eza afiti te mpe nyonso tokosala amona mote mama yebi te kaza na morga mokole mama yebi te tokende cinquantenaire mama yebi te tokende nekoko mama yebi te tokende telle place nyonso akosala amona yango papa donc toba emoni réellement Masamba, nous voulons juste savoir fondation tout kanisa bosalaka ndenge nini mpona kozwa moyen oyo yo po bosalaka mpona bo aider bato po tomonaka na matanga bobimisa mbongo tomonaka likambo te komede mwa azobela bobimisi mbongo bokei boaide baorphelin baveuve bosalaka nini bokotizaka to bozalaka na basoutien moko oyo bato bapesaka bino okoma yaya nzanga pambola yo toza na eloko moko toza na bloc tovivalaka bangiste ça ni cotisation 10 francs na yo 10 francs na ye 10 francs ya zuma 10 francs ya seconde ça la l'union fait la force mona kati tosola makambo na biso mingi ezalaka na kati ya page une grande famille oyo apesi 50 apesi 10 oza na 20 yango nde esalaka force mpona otala moto obela yango nde esalaka force osomba cercueil osalaka force po tolingaka kolelalela tomoni neti mama kwebo c'est pas dit qu'à foutre le là na masika peut aller là peut masika va kundeka ba comédien na ye ami na ye connaissance pour te ressent la mondiale to décision biso so mwana mamba kwe to lobaka na kati ya page to buntu sala organisation na ye na nzambe na appui na biso moko na moni le travail donc force de biso na nzambe parce que t'appelles ça vision to kanisa Jacques chapitre 1 verset 9 au Bible la religion pire et sans tâche quand ça se le veuve et les enfants maman la veuve bana bazala batikela bofele na ofele tonya na vers na moto pesa mosori ya moto telemaka na makasa nzambe poto suma et on peut bible que plus lobi ils te feront la guerre mais ils te vaincront pas parce que nzambe na zana kati Okay. Cordomira, sans polémique, je vois bien Tomina sur la souka, mais sans polémique, en tout cas, félicitations à Kirsil Péchanga. Je me suis dit qu'on aura qui maman, donc on aura qui maman, et na maman ya souka, donc le rôle de maman qui na esengo ya moi na Kirsil Péchanga, à ça qui photo ya portrait na maputa, vous avez sous na présent JP Massamba, tout quand ça, ouais, qui vous maputa, qui vous tiki moi bio et belé, félicitations, mais sans polémique, hein, donc toujours au bas. Et moi, donc d'abord il faut quand même pour la qui ça amour wana na de son vivant quoi. Ils ont été que muto accueilli, boui na manga bébé big salutation, merci na équipe de temps à la pour la maman dita, biso za wana malgré tout pour ya pendeza là, quand on a qui botika wa pour na salle, na anti na yite pour na qui ya malade. Moi il a mais après ayaka peut-être qui ba ne ba témoigner à ceux qui ba kiloko ya qui na manyolaka moki wa baelsi mwana nga dati abi papa mambo osalaka ate tondima te lelo ezondima donc projet eyaki ya makambo oyo ya ahonore bamama abenge ngai yaya nakosala nini ngai napesa ye kombo na biso ya nzita Christine aza vivant déjà maman Henriette impala mais nzita aza na problème moko akotambola te mpona afrika te salaka honoré na salle mais na titre posthume honoré mpo okende otali na ndaka binanga eza génial yango monanga na salle yoka na mama impala avalorisa mama impala Henriette kumu impala
coup de chapeau à toi, on peut chawani. Yaya, on va habiter ma balonga aussi. On a la grande montée, ma papa na yo. Tout le monde musique en 2009. Alors on a comme la star. Puis les le, comme vous autres. Ça m'a montré. Ok, Nzambe amona ici peshanga, tout toujours na kati ya émission na biso. Voilà. Mais j'ai fait ma samba, oyo, et ça va moi passi, ou ça va moi regret, ils allaient. Artistes et comédiens sur Koufi, et après, oyo, Azaki association telle, Azaki association telle, Azaki Abissou, Azaki Abou. Pourquoi, bah, il va Miraki, on va divergence, Wana, Boué, la Wana, oui, maintenant, maman dit, Azaki, la maman dit, Pauline, azalaki na structure ata moko te communauté azalaki na x y aza te je crois beli mpe maladi trop avenir ozandeli te bomona mpe na baréunion moko te mais biso lokola toza na amour et compassion oyo tobaki azali mama oyo abersa biso na bomwana oyo ngai nayebi de 1980 ntango abeli yango tozaka compassion kotalaka ye kopesi mwa sourire mwana abengaka nga po mwana aza na tokanisa rachel abengaka nga souvent yango tosala badescendre bavisite na nini mais kolobaki bowelaka bibembe bazala basiste chacun est libre bayebaka te chacun est libre ke mpasi ya lingi et puis les artistes ne sont pas condamnés fo bazalaka na tokanisa pe bazala telle place x non 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 et ils sont libres batika bafo fuyanga so moto akufi aza ya biso non 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 mais ota mpe na fiche d'adhésion moto yango aza te ota mpe contribution acteur opesa te vous voyez un peu dans moto aza libre. Moi j'ai aimé Marie-Hélène alobaki que Tcheko alaki membre à Tokanza, oui, par là, effectif et adhérent. Mais tant que comme il comaki, tu vas tirer matin. Là pour votre gouverne, na tongo na 6 heures, tant qu'on pas sur la montre oxygène la bain. Je n'appelle symbole à passer oxygène. Il pas ni bon ni bien. En tout cas mes condoléances. Merci à mon pena au bon ici maman na yo parce que notre va vidéo aussi que qui a eu la vie pour pas merci. Solo ne pas détail mais comment on peut dire non papa. Parmi les 2-3 babes pour la nouvelle ça on a lié à matanga ça direct le reste c'est considéré famille on a zata oh bon on va décider c'est qu'il y a zata parce que d'abord nous avons une dans matanga je sais pas ce qui nous ça à la hôtel ma ce qui nous ça à la hôtel ma en charge c'est que vous avez malamu mais parce qu'il y a dans mon mobile ça va venir ça m'a pas ça va pas kufa kaza mais maman bipende pas dans la groupe moi na na ngote azana Esther azakuna nazo bande bato ba hôtel ma mobile datelma voilà na ba famille belé so muta kufila mobile datelma moi c'est pas encore comprendre pe mobile maman bipende pas ça parler comprendre que telema ezana mususu na boité Esther mutaya na ye oya kufi oya kufi mama Pauline mutaya na Esther na milieu artistique Esther bipendo na bi Esther bipendo mutaya na ye na papa Koba de trouver l'information et puis yo so ba kutu yi aza bonjour très cher internaute je pense que awa na Monga Fula juste na morgue ya Mukule ezali Congo artiste nouvelle biso na butu ya lobi maman Nzita oyo azalaki artiste comédien ya Salongo biso mesali pasi yango pourquoi lelo ndina eza masamba comme d'habitude azalaka proche avec ce comédien ezali ensemble ngana frère na ngai second pardon Miraki on a de partout donc on est là comédienne Azapé icône maman Abisso Nzita maman Nzita ou accueilli en tout cas tous ensemble papa Mira vraiment et l'autre tout sur la toyeba est-ce que corps en weza na morgue ou comment message pour masamba toutes mes condoléances merci vraiment vraiment tout le monde awa na morgue donc ay pe buzalaki kuna jana famille ou comment oui c'est la famille depuis 6 heures du matin
vraiment maman appelle Jésus Kabila, ça fait 8 ans. Avec la maladie. Et l'autre dit, mais ça qui est ma maman, moi, et puis. C'est quoi pour tout ça? Il m'a dit que la crise, il a AVC, il a voilà, président JP Massamba, maman, dit Abela, tu yebi, oui, Abela, AVC, côté gauche, nous avons l'information, nous avons yebi, maladie naïe, mais où tu remarques, Isali, maman dit Abela. Mais tu as un pinda, et l'eau va m'arrêter, na milliers na bino ba comédien. À part, nous tout le monde a eu quand même ma visite, ou les cas là, mais pour l'obéla, maman dit, ni pour la nila, pour chaka un peu. L'artiste où il y a des il compte quand même à Zobela. Il s'en rappelle d'ailleurs. À éviter ce qui a quoi. Mon beau baboka bazawana. Bon Pauline Ndoine. Mon Pauline a battu la bengue Pauline dans la justice. Pauline Pembele. Pour voir gouvernement Ndoya Pembele. Il peut me dire. Mais Pauline a eu moi ça les bosso Pembele. Dans 79 ans, ça les groupes Ndoye. Pauline Pembele me taille. Ok. Après maman va Nissima. Après il est pas la camarade. Vous savez le remonter. Ah, est-ce qu'il y a un côté où ça a été théâtre, il y a un théâtre, un milieu artistique, c'est maman dit Tamtana, Esther, alias Bipen. Donc, nous avons une histoire, nous avons rencontré. Moi, c'est ça qui est au groupe de Bambodi où il est canadien entre XY. Tout les matos et la maman. Dans le Sénat, il y a Johnny Ntsakala, beaucoup fait. Au groupe, nous avons ces binos. Depuis que Koko Danzo Mazaja a battu, René Mouringa, Moto Mongo. À Londres, à la Air News. Donc, la possibilité de faire la bombe, mais pas ça organiser dans la passe. Dans le Senga, peut-être biso a structure, biso famille artiste pour accompagner groupe Nzoï. N'est-ce pas moni papa na so crédit, na moni masasi muninga na masasi telemi na elombe bazole la groupe salon ebungisi moko ya baba baoba crédit ma imputu. Papa JP Massamba, et ça na question moko ozo déranger mingi bande ko belé pe bande ko mingi diaspora. Via ma descente par rapport à la plateforme Boza. Mais et là qu'on y entre ANTPC, NATO Kanisa et Koué les langues Ezarayanine parce que ceux qui comédient Koufi, les deux plateformes on a un problème. Ezarani pourquoi beaucoup s'en a parce que les boulot bakunda comédien quand on a les boulot bakunda comédien ma boulot mi balete. Et là qu'on y que oui to Kanisa yo papa JP Massamba na ANTPC à présent masumu bo wele la kanini au juste. Pourquoi vous sanganate bo solo là beaucoup d'andeko avec honneur Zaka betiraillement. Merci jolie question. Maman et wasoto ngazobela na membre de Tokanisa. OK. Dans la formule maman wasoto ndabo. OK. Tanga obela na nola ndeti na campus. Atala un jour la bengi majo bisali na de la fois to tala e ba bondeli pour le lendemain maman kufi. Tant maman kufi famille na ye ba on bazaka les devant. Pour tirer na cinquantaine famille moi na ntuka na bango za envie généreuse na mayelo bayokani babi côté organisation tout monde to pesa yo chapeauter yango côté administration pas pesa ki chaque rapport c'est la famille qui a décidé pas moi pour y moi na maman ngana accompagner la famille mon le mon na tout dans la cas maman na biso impala Henriette on dit la maman faut se passer on hôtel maman Henriette tu retape maman Nzita tout à la rave Moussa parce que vous avez un problème. Des mots de temps, maman qui là. Question un jour où on a pas tout le monde. Comme il y a la race qui, au monde qui est déployé, à soutenir, nous avons les défauts pour ça là, nous avons ça va me préparer pourquoi. Pourquoi pour bien, en principe, si vous doit s'en signer la Koufi, les hommes ont réussi à ça la programme. C'est là que tu signé. Les gens sont là hier, il y a quoi accompagner, qu'est-ce que tu veux partager. La monnaie n'a pas cette idée. On a une fleur, tout ça, tout ça, nous sommes plus ça là bien. Bon, on a régi des euros, il y a un bruit et perturbé. Parce que là, on a maman qui là, parce que là, on a des boutiques. C'est faut tout le monde là, il y a des boutiques dans la bataille, on a la bombe. Question qu'on a mis tout là. Faut tout le monde là, parce qu'on a beaucoup de la bombe. Quand les gens sont malades, on a toujours bien cri d'alarme dans le bas. Pour la maman dit, hier, quand on a colomo à bien dans la beaucoup de gens, mais maman wana, même Lola, même les ambassadeurs, on a eu ça pour la maman dit.
adinga na Colombo na bi merci papa nzamba mona mokili ndeko juger nga na porte na organisation te mokili moni oyo nga jana sala ki parce que nyonso na sala sima zito mona moti c'est que nga na sala ata mo tezala bommo na penser rater na muso akufi na non et mon nom réellement voilà président JP maintenant pardon Mirakian vous président JP oya moi ba visite belé pas maman na biso nzika to nzika pour atiki biso mais na ba souvenir ni niveau les lozo garder au gros bête na ba moi qui maman nzika tango na qui vivante quand des bonnes maman je me rappelle encore je suis na hôtel aye moi na pas na bango na escalier wana na kitika na moto pour on moto hein na mata mbule banimba la moko na pola d'autant pour ba dit moi na pola à mort moi so te mettre na route na kita ko tala ye na poti na coulon na bango ya moninga ina rache asekinga ye na bi je m'excuse pour lui me sentir la dans le bain na samba ye alors mon demande mon pour avec ces bêtes je m'excuse pour n'avoir tenu à rigueur asekinga ye na poti na pola ba on se va rache ba ni so asekinga na ye parce que ngani bulo ya data et puis na tiki bulo na tika na ke tant na ko tiki bilamba ba rache na sango et puis je ya to sika ko makasi na mama bi na mbula ka masamba ya kotana ngai ta ndenga poli na ba vesa ta ka poli donc vraiment na mona ke azaki na moi compassion na ye na soutien ko tala to liaka na ye abana nga to merci na ndengo zo soutenir na de père ozaki na ngo to surtout to za to misi li banda bana to ka za balambi ali to seki donc to pesa ke sengo ba wa boya ka souvent bon pesa ke su esengo donc voilà un peu va souvenir na tika na mo ya ngo Bambo les a robeta mais c'est pas le moment. On a robeta tant azali mana bon moi tant azo stos tana ye. Abane non non sona na bi ça peut être ils à la fin d'une thème mais ça qui est bon bambo de et mon nous réellement vivant souvenir na tika na mo ese na ya mo. Et mon nous réellement vivant. Président JP voilà président JP Masamba oyo et ça la moi passi oyo ça la moi regret ezali artiste et comédien sur akufi et après oyo kagazaki association tel azaki association tel azaki abisu azaki a pourquoi ba ebango Mirakian on va divergence wana boele la wana oyo bana maman zika azaki na technique maman zika bon maman Pauline tumba azaki na ba na structure ata moko ta possibilité wala na X kazati je crois belle peu malade trop à venir vous entendre de moment peine ba réunion moroté mais biso quand vous en amour et compassion on te veut aller maman ou à perception pour moi là on a naïbe de 1980 dans la belle on te la compassion pour la caille pour que moi sourire moi na benga nga pour moi na to kanisa achète a benga nga souvent ya mutu sala ba descendre ba visite la nuit mais pour ba ke boela ka bibembe ba la société chacun est libre, chacun est libre, parce qu'il y a les et puis les artistes ne sont pas condamnés, il faut pas aller à Tokanis. Ils vont dans telle place X. Non. Et ils sont libres. Il va falloir fouiller qu'ils sont à bouffer. À biso. Non. Mais autant à peine la fiche d'adhésion, on a zaté. Autant à peine contribution à terre au PSAT. Vous voyez un peu dans le monde, à libre. Moi j'ai aimé Marie-Hélène. Alors, ok. Tcheko a dit membre à Tokanza, oui, par là. Effectif et adhérent. Mais tant que comme qui tu vas tirer matin. Pour votre gouvernement. Na 6 heures, on a pas vraiment sur la montre oxygène la bain. Je n'appelle ça un passant oxygène. Il pas ni bon ni bien. En tout cas mes condoléances. Merci d'avoir venu au monde ici maman na yo parce que on t'a pas vidéo aussi que il y a eu pas merci. Sur le débat détail mais comment on peut venir non papa. Vous avez parmi batala des trois babenga pour la nouvelle. Ça on a lié à matanga ça direct. Le reste c'est considéré famille là on a zata kuna. Oh bon on a décidé c'est que na zata kuna parce que d'abord nous on est déjà dans matanga. Je sais pas si on est à la hôtelema. Ce qui est à la hôtelema. Azonga charge c'est que vous avez malamu mingi parce qu'il y a des mwana mobile. Ça va venir basama parce nga fa pas kufa kazalaka. Mais maman bi pembe pas na groupe nzo. Moi na na moté azana Esther azakuna. Nazo bande bato ba hôtelema. Mobile da telema. Voilà. Na ba famille bele so muta kufa la mobile da telema. Moi c'est pas encore compagnie pe mobile. Maman bi pembe pas za pas ancien. Ko telema za ne mususu. Na boité Esther mutaya na ye o ya kufa.
oya kufi mama Pauline mutaya na Esther na milieu artistique. Esther Bipendo. Bipendo. Na bi Esther Bipendo mutaya na ye. Na papa Koba de toujours information. Et puis yo zo ba kutu yi aza. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisaki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate na etango na yiko ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance de l'homme na konoloba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nanga nazali na problème mukanda toi réponse na zaka ba riche na raison mo kozata na sens te na ko mo se sengo na mukanda na zuki musala donc on a témoigné na nzambe Ozana wa sai na bomo nanga tuka na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans la bino na moto puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tout ça qui avance, mais tikalindambo. Nazo banga, kebana oyo, bakata classe, bakomanangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé message oyo, na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo, bozomona na bilili. Bana oyo, bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengai. Pour na bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé, tout le monde a sous ba fazer na nzelate. C'est difficile, ya osala ngonga moko, c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32. Ma fondation Tabita Dorcas
Maman Mireille Maïngi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga bazana bonne santé. Bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba alobi senga kopesa eleke senga kuzwa. Tango ozo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu